Bandeko Manuela Oyoyo azofinga Karine R2 R mokotan totalaka penza bien ngana bino tobuka lukuta te toloba pe makama lukuta te totala penza Manuela bien tolobele penza ndenge tozomona ye totia teke o boye to boye azoloba mabe mpo na Karine azofinga Karine azosala oyo biso tu tozomona menga na kotika sentiment moko te emema bino pe botika sentiment moko te emema botala Manuela bien botalaka ye deja botala penza makambo ebele mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Manuela banda to banda kotala etina mukolo lelo modèle totalelaka ye tomonaka na ba image tomonake aza moche te aza mabe te tomonaka ye mwasi kitoko alors tomitunaka sikoyo mais pourquoi mibali balandake te surtout balanda ye mpona babala ye kobanda nanu bisika vandi mpo aza na kati ya Rotterdam eza mboka moke te ya monene eza mpe na bakongole ebele eza mpe na bikolo mosusu basirlanke ebele baa mpe mwindo baaka neti bendie balaka me mwindo misusu bamonanaka neti biso eza mpe na bekolo mosusu ye moko mpe ayebani na bekolo mais pourquoi neti siko banda kabwanaki na John azoservir kaka femme de passage oyebi passage no ndenge tomonaka botel moko ya liawa babenga de passage oleki na yo ye siko akoma do bato moko balekaka apa na ye okozonga na yo mpe ndeka tozongaka okomande pise omoni yango bien ozeli mokolo mosusu okomande yango lisusu soko okomandaki ya fromage na basaucisson deuxième tour okomande ya champignon na biloko mosusu oyo eza vie Manuela azomema lelo oyo yango ye moko alobaka na mokuse alinga magoda bokoloba bon azalaki na John Samp so totali John amonanaka aza danger te na likambo etali basi ataza saper ataza nini John aza ndenge moko na bamode oyo mamingeni donc Manuela ndenge bomonake wana aza ndenge moko na mode mwana mobali ndenge moko na John baza kitoko baza na présence ya bien mais mibali po azala ya Manuela soko aza mosika abando tiaka te soko akomi penepene donc fa privé vi na ye bazalaka na Manuela ayebana na bato ya Rotterdam te mpo na kati ya Rotterdam bakonsideraka Manuela ndenge alakisaka na image te donc mpo bocomprendre bien bakokotia Manuela na dibasi ya Rotterdam
9 basi bazana bango kitoko te. Manuela ki bango aleki bango na kitoko. Na 9 basi wana pe ezana basi pe abima tanga musuna 2 personnes 3 personnes na Rotterdam. Ezana ngo pe na basi a dekona na ndako libala akoma femme seule. Eza pe na basi normal kaka. Mais soki batie bango wana bakopona basi wana na kati ya Rotterdam ke bapona Manuela ndenge moko pe basi po bapona mode kako tozomona oyaki na fete ya la baronne bamonaki na loposo yongenga. Donc na kati ya Rotterdam bisika baza na difficulté pour un Congolais, un Angolais, un Brazzavillois, bato balobaka lingala, balingana bango. Yango Manuela, ndenge azawana, ye vina ye ezakaka na kati internet, biso musika tomonaka ye. Alors, bato misika ngope, tangu bakomona comportement na ye, ndenge toka ba témoignage ya ba maître gauche droite kaka ne bandeli nanu baboya ni kutute mazomona oyo mwasi te modèle bazosala l'amour modèle ayelaka modèle basololaka et tant que maître gauche droite azako linga sala aveni basala vina Manuela tangu musuba balana. Si quand Manuela a salaka makambu, toujours ya femme de passage. Donc, na muta musika mwenzo na valeur exacte. Donc, azana comportement moko oya menaka e bangisaka mibali naba oyo bayeba kiete. Na Rotterdam mikutu kara. Yango wana tango somona Manuela abongisa ndako ndenge nini, alamba ndenge nini, alata ndenge nini, azala kitoko ndenge nini, achange maloba akoma koteya, kopesa conseil na basi ya mabala. Ye moko aza conscient, aza na mutu alingaki te pona libala, surtout alotaka pe, akozala na mutu akolingi te pona libala. Sikoyo makasi salaka akanga mutu oaza na cerveau lokola ya John to ya mode oyo ali mobali ya mamingeni bango baza na cerveau moko okokanga bango soki kaka ozwiye bokomo bima na ye akokozala wana sanko yeba tina mavandi. Siko mibali ya bongo Manuela fa luka bango na mwinda na John ikut na yeba te so balingana ndenge nini po John atamona ki na internet alinga olinge bongo te botala John bien chaque fois akabonaka na Manuela basi ya modèle nini akendeke na bango botala bien toujours basi oyoyo basoko ko maîtriser te ba basi ya passage. Potangu John akabonaka na bango na moins de une année bachanzaka déjà ba modèle ebele. Yango wana bandeko Manuela obozomona aloba na la baronne aloba ndenge nini aza mwasi te akozala pe mwasi te akotikala kokokana na linzaka ya la baronne te. Tango na lobi aza mwasi te na likambo etali libala. E ateke ngai muna boyi ana mutu akobala ye ba modèle ya John ba modèle ya mode. Mais baza difficile pour trouver bango po ye azo luka ba oyo ba koyate. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV.
Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.